Tungulu datu mudiandamu Fabrice. Azamona ya Armand Tungulu le fait. Bassasina au mokili yebi Kabila bomaye ya bambai Kabila libanga. Ngati ba kimisa ngai tango aza ko riposter po bakanga ba maîtriser alors ba ko maîtriser été ba bende maboko na sima ba kataye ba veine. Ba kati ba veine ba bete be korsa munduki. Ti l'air ba kati ya walembi ba kangie ba tie na Nicolas Piquet na ba musu bazaki wana ba kendaki. La bomaye ngana lo bango tu o Kabila abomaye. Alors nenga la bomaye ba bango bi ke non akenda kunda e faut la que ça biso rapport autopsie. Que non akufa ki vraiment se suicida ki yango yo. Et puis déjà na o mona ne ba kataye ba veine. Ne ba kataye ba veine ba tobola ina miso. Ba tortira corps na ye. Wala lo no ya liboso ya mwa. Jim ya kala oyo bomaka noko nanga parce que ngana za neve ya Armand de faire Armand Tungulu ngana za neve na ese. Mbote bandeko balandi bozwa mi bisika nyonso bozali kolanda feza RDC télévision. Merci na fidélité pe amour bosala na biso pona kolanda ba différentes émissions na biso. Esengweza makasi lelo to yambeli bino bandeko oyo baye ko solliciter biso baleka balo ba pasi na bango par rapport ya likambo bazanango sans plus tarder borozwa bango nde ba ko exprimer ras-le-bol na bango. Et sans plus tarder na gauche nanga nazali bongo na ndeko Origen Tungulu na droite nanga nazali bongo na ndeko Fabrice Tungulu oyo bako meka vraiment ko solola ça fait déjà 10 ans yango yo banande ko Armand Tungulu akufa tomoni procès moko te salama na likambo ya ndeko na biso wana totikali komona pe eloko moko te esalemi l'état congolais na côté na épée sauf kaka ke tomona communiqué oyo mona mboka ndeko Lambert Mende atangela biso na etando ike pona koyebisa biso ke ndeko Armand Tungulu azalaki bongo suicidé na te d'oreiller vraiment tokomeka koyoka bandeko mibale nini bayeli biso na poko ya lelo. Bonjour ndeko Rigen. Mbote ndeko Mopanzi Sango. Bonjour ndeko nangai Fabrice. Mbote ndeko journaliste. Merci beaucoup ndeko Rigen, tous en a besoin toyeba nini est motivé bino lelo 10 ans passés depuis ndeko na biso Armand Tungulu akufa 10 ans passés to moni bino bo réapparaître lisusu lelo na ba télévision olinko yebisa biso nini na bato bazolanda biso olinko yebisa bango nini. Oui ndeko na lobakaka motivation na biso ezali d'abord état de droit. Motivation na biso ezali régime ya kala oyo bomaka noko nanga parce que nga za neve ya Armand de faire Armand Tungulu nga za neve na cela veut dire maman nanga azali grande sœur propre ya Armand Tungulu eza cousine te ya ko defate papa moko mama moko na mama nanga nga za neve propre ya Armand Tungulu. Motivation na biso eza changement ya régime, motivation na biso eza état de droit to ekomona bato minene oyo bazaki bentouchable na ba régime le kaka o bakoka ko simba te il suffit ka coup de fil kaka ba limwisi yo te komona bazo croupir na ba makala bakangami na ba makala suite ya likambo songolo to pakala ba détournement makambo belebele alors yango nde esalike tozala motivé ya koya lelo koleka poto ya ko exprimer ras-le-bol na biso 10 ans durant bientôt 11e année yango yo 2021 depuis noko nanga Armand Tungulu akufa papa ya Fabrice o aza pembeni nanga Tungulu akufa yango mo to ko revendiquer ba droit na biso famille voilà. Lelo boye ko revendiquer ba droit na bino tolingi toyeba nani oyo aza sima na bino procès yango boko chango na maboko ya banzuzi mécanisme nini oyo bozoluka bosalela procès yango parce que na mboka na biso instrumentalisation ya justice eza vraiment moins mingi malgré ndenge tozomona état de droit ndenge yeli état de droit ngo yeli na ba dossier mususu tozomona ezokende mbangu ba dossier mususu eza na mo ba freinage moins mingi bino prévoir nini par rapport à dossier wana. Bon, par rapport à dossier wana biso to prévoir ko funda bae bazalaki ba auteur ya mort ya noko nanga Armand Tungulu to bae ba ordonaka liwa ya noko nanga Armand Tungulu yango moni to na uti ko lobano tanto ke to moni ke lokola régime ya kala oyo bandai ko boma batebele bakufa yo kotanga kaka Armand Tungulu ndeko Mopanzi Sango eza bebele bakufa ba anonyme o ba kombo ebani te lelo ngana tozotanga Armand Tungulu po kombo ya Armand Tungulu ebani mokili mobimba lelo nanga ko ignorer kombo ya Armand Tungulu lelo totanga Armand Tungulu ba anonyme baza ebele yango tolobi ke lokola tokomi na régime état de droit tokomi na régime ya ke uyibi bakangi yo tokomi na régime ya ke uzana ba revendication na yo ko leka pe na ba justice wana e bakoki pe ko zongiso na ba droit na yo de mointo eza motivation c'est que tous les cas pour te revendiquer ras-le-bol là donc voilà.
Merci beaucoup. J'espère que la justice congolaise et que ça la musala nango nenge longo bani et ça na ba parti prité tozo zela vraiment. Oui. Nalinga bossa na point moko uti koloba tanto utuninga mutuna ya koyeba nani azana sima na biso. Peut-être na répondre na ngote nazo répondre yango. Mutazana sima na biso eza Nzambe d'abord. Ya mibale tozo tambola na ndeko Kindomba Serge koyeba ye aza moyi politique. Nde tozana sima pe na ye parce que ye aza parmi bato bazalaki ba plus proche ya Armand Tungulu noko nanga parce que tokobosana te na ko rappeler que Armand Tungulu ngai naza neveu na ye oyo abande ko gérer ba biloko na ye na Kisasa donc aza parmi bato suka oyo azalaka na Armand Tungulu asolaka na Armand Tungulu kino akena kokufa. Alors ndeko Serge Kindomba aza batu oyo ezalaki Armand Tungulu ko kotia moins 50 moins $100 na agence yo ke ozweli na Western Union oye opesiye et motivé tout ça nde na nzela wana nde salaki ngai na ndeko Serge Kindomba toyebana. Alors tangu makambo oyo ya en fait tangu makambo ndenge lekaka wana tozalaki na kubanga toyebaki te tokokende pa nani toyebaki te tokoki kolelela epa ya nani parce que okoyeba yango oza d'accord nanga ke à l'époque régime ya kala ezalaki soko oza na badouane ya korevendiquer soko eza makambo etali ba dossier sensible bakoboma yo bakokolimwisa pe yo. Alors à l'époque tozaki tozobanga tozaki frustré tozalaki na choc ya kobanga na kwa na biso moya koleka ko revendiquer ba doezaki te pour kobanga bako kanga pe bako limwisa pe ko silisa génération ya Armand Tungulu nde siko tant mon état des droits ye. Alors papa Kindomba Serge abande ko benga biso déjà depuis tant changement ya régime salamaki wana tozalaki na alliance ya ba FCC cash tozalaki na mwa kubanga ya koleka tant moni pena régime ngo ya nini ba alliance wana FCC cash isili nde tobi non c'est que moment yango yo ndete ko ndima na makambo ndeko Kindomba bande ko ça déjà depuis kala donc toza na sima na biso na ndeko Serge Kindomba. Espérons que makambo ko kende bien na ndeko Serge puis na justice na biso ndeko Fabrice Mbote na bandeli suko peso Mbote ngana lingaki omeka ko expliquer biso oza nani et pas ya mwana mboka na biso Armand Tungulu parce que ezana ba leson di monsieur zolo moment par rapport ya bato bazana mikili ya poto tozomona mama o azana côté ya mikili ya poto azana bana o yazo cha liboso ke bana wana nde bana ndeko Armand Tungulu yo mekana ko expliquer biso oza mwana ya liboso ozo reconnaître pe bandeko na yo baza libanda ya mikili ya poto mekana ko expliquer biso. Merci papa journaliste pour na ni message ni micro pour la parole. Bon moni na président s'est présenté lisusu ngai ya Tungulu datu mudiandambu Fabrice naza mwana ya Armand Tungulu le fait o basasina o mokili ebi kabila bomaye o bambai kabila libanga dans soto za to mo le kabo ya poto ya na besoin ya justice salama soki bakunda ebembe na ye biso to yi place bakunda te nzoto to yebi te balakisa biso rapport yo autopsie na ye to yeba o ya kufeli eza nini. Réponse na la question na yo wana yake nayebi bandeko na ngai neti ye na vani na rigia na zana ndeko na ngai ebi famille mobima ndenge ezali donc babungi mutu moko te donc naza awa naza pona réclamer justice pona ebembe ya papo ya nga Armand Tungulu tantini filo na yebi ebano baza kuna na yebi Sara na ndenge moko biso awa tozana Steffi. Donc avant maki obota kuna libanda zana bana oya bota awa oza ye tant que maman nenga za faye ba mamwana nyoso oza communication na ye na bandeko mususu baza libanda kuna. Bon toi communication te la vérité est que ngai depuis na bima mamwana salama depuis na bima pe Congo donc na kenda na kwa moko na vanda ti au moins na tamboye donc confiance wana état de droit alimenter pe biso nengo moto ya pour na revendiquer donc on y a les cas pendant temps là tout na ozala au courant na yango banda opesa ngai bo makambo belé eleki na kati ya famille o ezaki na niveau ya régime outi koleka régime occupation na et tout ya Kabila et tout donc mamunyo so ndako sala na kati ya famille o nyo so ndako leka ne wa manigancer même ata na niveau ya poto au courant na yango donc zo ita ya revendre calme ba o baebi ngai baebi mais on a mis que musika te eza famille ya libota o ya zana za ndeko langa za mwana ya tanti nanga propre mwana ya tata mwasi nanga Chantal donc Chantal Tungulu grande sœur ya Armand Tungulu ye rigen mwana libosa mobali. Alors toza awa
ndenge ya yebi famille mobimba ndenge pe na yebi famille mobimba. Donc ezate mutu auti libanda ye ya banda olba non donc o ezali est très important ya que tu as besoin mona clair na dossier ya Arma Tungulu. Arma Tungulu bamba libanga Arma Tungulu donc toyoka ba procès de part et d'autre. On a place Belgique o wapi procès boy mais suite nango tisikoyo vérité et banate ba misusu ka baninde ngona tia vandi donc c'est-à-dire loka to tikala nango neti nanga personnellement na bike to na moni oya bandaki boya tina suka nango donc c'est que l'air a komi ba lesi ba ko lesa azuya ko zwa mbongo makila à la vanda kangi munoko et moni présence na biso bonne moni siko image ele kana TV boye so moni ba réaction na parce que ba komi ba donc c'est-à-dire surprendre bango ba mbongo wana ba lia wana ba corrompa ba on a dossier Arma ce que comment le la ba on le ba mona que non oh ah oui, donc ça dit bal ya suka, li kofi ya suka o ezaki en vanda ya suka pona bo solo vérité bima pena na polele pona ngala ya tina suka. Donc nela bima na ngo on est tout en dirait pendant tout on a nyonso 10 ans oyo. Donc ndenge ya pe ke tina suka. Et loko esala bango ndenge wana bazana ba choc wana ba émotion peut-être ba mbongo makila o balia ya komo ya Arma ya dossier ya Arma bakenda ofongola pona koluka ko remplir ba poche ya makambo ebele sans pourtant kota na sima banano atike na sima sans pourtant ba yeba ke non ba oyo kuna bana na ye bandeko na ye bazanenge nini non bona bango zesu wana te yate ba vérité ba auteur ya assassinat na ya répondre na ba acte to ba crime non donc bazu ba remplir ba poche alors la minute ba réaction ebisinga wana et zala elo musuite par à part kaka ya rozala choqué ne ba mona ke non c'est-à-dire dossier yango to alimenter yango zozonga ne ba to ba mona biso zozongi to ba bona plateau et ça to vraiment déterminé hein donc c'est-à-dire tina suka o ya vérité au mona solo na dossier o oui tina suka bo lembate bozoluka boye ba vérité bon na linga na yeba ndenge bo bandi dossier yango bo associé madame Ouazana Poto, na bande kono boana Poto, bozana ba même moral et puis na famille. Et puis deuxième question, comment expliquer Bakundi Arma Tungulu famille et yebité? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Ni n'angwe salai keno Bakundi et kakaboye. Et puis 10 ans après, bon après na ki ke a se suicida, mais pour na ko yeba pena ke Bakunda et résultat autopsie bozwa yango, mais quand on ko éclaircir ba tout là-dessus. Merci papa. Raison peno moninga lazanga le kana plateau donc. Ngana reconnaître te Bakunda e. Donc soki nabi nazo yoka nenge na waki ndeko papa ki nomba bia zana ba moi ba source information bilo mo ningo na ki Bakunda e bon. Soki yake Bakunda e eza dossier o ezali et à un niveau ya justice. Ba la sabiso rapport et autopsie. Ba ba ki akufi na l'aide à Tedoré doit se suicider qui. Ba la sabiso rapport et autopsie. Ponga na lo bango tout haut qu'il a été assassiné. Ba boma et donc Kabila boma Arma Tungulu parce que ba kataye ba veine ba kataye déjà ba veine donc encore survivre kataye ba veine yo zala itomba o kataye ba veine la mona yango sene sala mabiso ngati ba kimisa ngai tango aza ko riposter po ba kanga ba maîtriser alors ba ko maîtriser été ba bende maboko na sima ba kataye ba veine ba bete be korsa munduki ti l'air ba katia wa lembi ba kangie ba tena ni na likola pick-up na ba musu bazaki ona ndenge ba kendaki ba bomaye ngana lo bango tout o Kabila abomaye alors nenga ba bomaye ba bango ba bi ke non akenda kunda e faut la que biso rapport et autopsie que non akufa ki vraiment a se suicida ki yango yo et puis déjà na omona nde ba kataye ba veine ba tobola ina misu ba tortira corps na ye wana lo no ya liboso yango wana donc corps na ye au place ba kunda yango to yebi mambo wana te soki ezaki ba kunda la que biso rapport et autopsie akufa na nini donc tu reconnaître mamwana te nyonso et question mi balo tuninga ya tantine surtout qui toza la contact no soki to ko associer bango ko associer la démarche neti kuna mamba dossier ezakuna na ye on a tuni neti frère na ngaza on a tuni soki ayebi mamba dossier o eza niveau ya Belgique kuna ya grande distance ya dossier ya Matungulu ba comment à niveau nini rien donc c'est-à-dire après ça rapporter donc c'est-à-dire famille morote dans la position ni dossier zakuna ni ezali ngai na olukate poye azali mama mwasi oyo baboti na ye avali na eta suka na olukate na associé ye donc c'est-à-dire ça que yende fa comprendre des passions famille za na yango la ta passion na soka la ta yango où en sommes nous na minute
kati yote na mikili ya poto kuna na Belgique famille musu eza kuna te à part maman nenga za kuna na baleki na yo bande ko mususu ya Armand Tungulu kuna bazate ma famille élargie mais oui famille bato baza kapé ko yeba te à travers bango dossier commun à niveau ni donc nenge na utolo ba moi cité moi ça za liboso yende faut à éclaircir bato nenge position nenge zali donc au solana au rapport moto solana souvent ta notre dossier zali azana famille azape na bano ya pas botaki liboso o bazape na pas wana souci wana peut-être que no po a kota classe falaki yende asala boy azong sa mambo belé neti ba neve ne pe baza a ba famille ne baza a foyer ba blo faut reconnaître lo en tant que siko elo kone salamate ngana ozelaye ayeb sanga sala boy zong sa boy tona ozela mutu boy ni non fona sala boy ba rapport kuna mambo o ya niveau ya libanda kuna yende azamie placé pour informer famille biologique na parce que sa famille o eza a azana famille na ngani amna na famille nanga hein na famille na eloko ndenge wana soki arrivé to ndenge c'est-à-dire famille ya ngai ezali bandeko na ngai ezali ya ndenge wana ndenge ezala ta mwasi wana faut à reconnaître famille ayeba ko ndenge ni ya kotambola soki en cas ou problème bo ndenge ni ezali tout mais tant au contact na famille ezate o no tika biso to bato bando penser na bandenge na bango ti sikoyo lo ni ezala kati wana netinga na mona non est-ce que ba mbonga makile kota na kati c'est que balia ba monga makila balungi ba donc c'est-à-dire yo moko za na kati wana ko moluka ndingo tout sur likamwango et tout yango moni ça panique là ba mona to moleka la télé pour to vanda kinye to vandi pena total makambo ndenge ezokende et tout basali ba ko sala ndenge ezokende wana mais sikoyo ebisa to na ozela moment honnête nga personnellement na ozela moment oyo na ozela moment oyo na garder silence na ngai jusqu'à ce que na ko ezwata na ngai tout ya ko éclaircir opinion nationale et cycle international ya sur liwa ya Armand Tungulu to on a besoin ya justice et salama to on a besoin ya vérité na liwa na e bino bolia ba mbongo bozumi ba mbongo makila na ya Armand na kombo ya Armand dans bomoni suite neti na pouvoir autour les ya régime ya occupation hein de ya makila mususu ya ke rose do mbongo liango na loyengete soki yaki ya kolia mbongo makila ndenge wana nga personnellement nga ye aza na ebi rigen na ebi avant la bima elo esala ke non tina na luka ko kima awa wa ezake parce que ba benga nga ba jour musu ba mema na tanga politicien yango te ala nga a ebi a contacta cousin nga moko et tout ti kuna na place boye o signer ba document voilà comme la yo esala ke no famille ozui ezui corps boke bokundi e yo ba occuper yo na ndenge ba occuper yo okenda hier voilà mais na sala ngote na ko sala ngo est-ce que ngana vivre était ici go na sala ngote pourquoi pour na ko trahir makila te ya makila et ya makila donc si tu continuer na o ezola msabiso za ya makila wana donc na ko trahir yango te ce que zala ekozala pona ko éclaircir mokili mobimba wana c'est mieux mais que non nalzala au terme moko boye na lukina étouffé net ces abo sikoyo soki bazo ba panique wana wa mona ndeko na nga rigen na za wana ngai na za awa tozoleka bazo panique wana po ba yebi quelque part ba remplir ba poche na makila ya Armand et ba ke mamno so na bandi pe na suka na tisiko ba so na suka donner na temi boye toza boye ya tisuka merci beaucoup ndo telemi be tisuka ndeko rigen kozala na ndeko Serge Kindomba ezape malamu bo mene ba démarche wana tibo kende na la justice est-ce que vous m'équipez ko contacter ba structure ya ba organisation ya droit de l'homme te ko intéresser bango po bango pe ba ya na force na bango parce que ba dossier o mingi politique na mboka na biso toyebi ndenge marchaka malgré tozo l'obéta des droits toyebi ke bato wana ba structure wana droit de l'homme soki boke na bango na gauche bango ba obima na bino na droite appui na bango pe ko ikomema moi eloko moko boye na dossier est-ce que vous contactez bango bon ndeko ngala ko koloba kaka omoni ba dossier ya Armand Tungulu eza ba dossier moko sensible to contacter n'importe qui te to ko mona n'importe qui te to yebi ba agenda caché na bango bien to yebi ba politique congolais nde ba fonctionnaka ba comment même en mesure ya ko utilisaka na bato to benga bata ba droit de l'homme wana alors place wana toza moins sceptique toza moins prudent donc biso na minute oyo dossier na biso eza na maboko ya ndeko Serge Kindomba na nzela na ye s'il faut makambo ya avocat na nzela na ye s'il faut makambo ya ba droit de l'homme ye ndeko Kindomba ayebinda ko sala yo to contacter n'importe qui te na mambo Armand ndeko zoka mambo Armand na sangwa sima ya mort Armand ba te belé ba komi ba maléré
sima ya mort Armand batu bakufi. Sima ya mort Armand maman na ye propre akufa. Yo bien yango. Peut-être vous informer ti naza ko apprendre yango. Une dame de 80 ans révolue akufa. Sima ya mort Armand biso famille Armand Tungulu to tikali ba malheureux. Nga en particulier Rigeno nazolo banayo, naza neve Armand Tungulu ya ko defate. Naza neve Armand Tungulu ya ko lokotate. Tant tozolo ba neve ezo bimara neve mais na rolo ba bina naza mwana ya Armand Tungulu. Et pour na lo ba bongo, Armand Tungulu adoptanga lo la mwana ne ya botaki. Ngai Armand Tungulu ozoyo kawana atangisa ngai classe na université ya Kinshasa, ba chief ezali. Je fais les droits na université à Kinshasa na ba 2000, ba année 2006 boy. Archive ezali. Armand Tungulu. Et na sili sakate na katara parce que fagi na ke nanga na business. Et je me contacté na babilo oh no nanga bande ko tindelanga. Entre autres cybercafé. Parce que na géré cybercafé oh noko nanga Armand Tungulu la tindelanga ba matériel ya cybercafé. Alors, ça fait très mal au cœur. Alors, dossier Armand Tungulu, les dossier moko sensible. Bisona nos hommes on a vie n'a pas menacé. Nga il y a 3 jours passé ba to benganga. Na ibisa yinde ko kindomba ebi yango. Appel anonyme que ba invité bino na présidence suspect. Na yoko zo so appel ya mutazo menacé ngazo ibisa nga na ebi siko vandaka. Yango mo ina minitso nde tozeleka na ba média bo ba vie na biso eza en danger toza exposé. Nde tozo senga na chef de l'État asunga biso papa tito leki na ba média we parce que tout monde qui état des droits et koti. Nde tozo senga na mo konza mboka avec beaucoup de respect que je vous dois papa protéger biso. Papa yamba biso, papa toza na mambo belle photo solo na yo otokolo ba na média te. Donc ba vie na biso eza en danger, toza menacé, ba mususu ba kufa, ba mususu bazoto ba menace, ba mususu baza en exil, maman nanga propre, grande sœur propre ya Armand Tungulu aza en exil. Na rotanga moka na awate pour la mesure ya sécurité na ye aza na exil ba msusu baza na ba mboke bele exil donc batu bazo vivre na ba clandestinité o imagine ngo toza ba congolais ndeko nanga ngaza rwandais te Fabrice aza tanzanien te toza ba congolais et puis o te ko lobelo mo tantôt o so ndeko Fabrice ndeko nanga que soki makamtozo sala mama Philo moi si il y a deux fins Armand Tungulu a yebi yango. Non mais attends. Nga lingi mama Philo yebsanga appel à suko ya sola ina famille ya Tungulu ezaki mukoloni. Naza na posa mama Philo oyebisanga orlande émission yebisanga appel à suka yo solo la na famille ya Armand Tungulu ezaki quand. Yo za na Belgique ozo rouler carrosse. Oza na Belgique ozo lia bien. Ozo lia na petit na yo biso tozo souffrir mama. Nga na kata classe pour Armand Tungulu kufa. Fabrice a souffrir à un exil. Otina combien pour Fabrice à survivre, pour biso de survivre. Oyebi biso bien ngai rigen oyebi ngai. Oyebi rigen bien tito ça va faire narma na Belgique oyebi na bane ko so narma tout le temps na téléphone oyebi yango. Moi na yo kere na o mususu wana. Donc ils a famille. Muta le katalo ba ke no bato na balokoti bango wapi ba ko ni toye ko revendiquer droit et c'est le moment to lobi moment yango yo ndio monto l'équipe to revendiquer ba droit ya famille na biso te. Yebisanga ya famille na biso plutôt. Yebisanga ndeko. So biso to lekite na le kana place na biso. Lelo famille ya David na Bible. Po yebana famille ya David po kombo salama. Senga David azwa libanga bambati. Tango bambi Goliath atika kombo. Toza ko encourager libanga ma bambaka te. Ama zaki terroriste te papa. Armand zaki na ras-le-bol. Problème ya Armand zaki ras-le-bol ya ndenge mboka ne bandeko tambola. Yo ko sepela ke ozana poto famille no mo bande panaka na yo. Est-ce que c'est normal? Biso nyo son famille to dépendre kana mutu moko. Ponga ina tanga na classe fo Armand tinda mbongo. Po oya lia fufu fo Armand tinda mbongo. Oya zoki Armand fo tinda mbongo. Mutaza na hôpital fo benga Belgique. Belgique ngo Armand. Oui, famille ba match long ba msusu bazaza na ba Belgique na mais famille non ya biso non ya cercle wana ya nini. Ndeto lo ba famille ya nini bo c'est Armand. Armand za cousin ya maman nanga ta Armand za petit frère propre ya maman nanga. Ozomona biso nyo soto dépendre na mutu moko. Alors ras-le-bol wana nde salaki ke ndeko Armand voyage na ya liboso tango yaki kisasa ayaki na ba business na mais azaki kaka na ras-le-bol wana ndenge mboke bandeko tambola. Et déjà bandeko luba yango ke abandai déjà ko yebisa biso à chaque fois ozeso bovani na zo yebisa bino ke non mais bino apparemment boza ba yuma. Bozo comprendre loko moko te comment mutu o Kabila ko bando sakana na bino boye. Est-ce que ozomona ngo normal bo vivre ne bozo vivre? Biso na ba Belgique kuna to bambaka ba pom na sa ko informer on ndeko nanga oyebi ke Armand za parmi ba combattant liboso ba combattant Armand za parmi bato ba banyo
peut-être il y a bien nazo apprendre ti lelo za ba mouvement ezuo ba combattant ba beti ba musicien machin tout ça Armand Tungulu. Merci beaucoup Ndeko Rigen tozo kende pratiquement na souka je crois qu'il y a un poto zo mot de la fin na yo Ndeko Fabrice na poto silisa na yo tala caméra soki sengi na eloko koki koloba na bakonzi mboko bazolanda biso si il y a aussi un mot par rapport à placer par rapport à Joseph Kabila qui est l'ex-président parce que ndeko Armand Libanga abambaka nde na cortège na ye soki otali caméra na biso okoyebisa ndeko Kabila nini pour lelo oyo soki papa na yo aza sous invité c'est à cause que suite à cortège na ye mutu banlevaka ye bakendaka na ye et na mot de la fin na yo poto silisa na yo. Merci papa. Son on le Joseph Kabila directement on a s'adressé naé et ça est l'eau moro kaka pour netinga boye congolo nazali ako mérite aucun respect na part na ngai puisque chef papa ya ndaku papa ya libota okozwa mwana te ndenge wana oboma ye opesa punition et justice ezalaki wana mpona yango. Donc, à répondre à l'acte nae, et puis na chef de l'État, oh yazali mwana mboka congolais, papa Félix Antoine Tshisekedi. Donc, bazwa dossier oh vraiment la motema pour famille mon boy vande souffrir pendant tamoulaï. Et comment terroriser, hein? Et comment terroriser dans le dossier oh et comme ça biso nenge moro boy, na ite soki na ro expliquer ngonini. Et ma manigance oh ya sali Joseph asala kuluka sala boya zongi saboye moi koto ya sola benda moi sala soki neni tout wana donc et ya na suka lango déjà donc là suka ra on na loba nazo croire na justice ya mboka na biso nazo croire na état de droit pour yango pene yo pesinga sous courage et motiver nga makasi na le kanala etanola bino oyo donc on senga justice na dossier Armand Tungulu. Donc, bon, terre, il y a crime. Fouta, donc, répondre à l'acte na bango. Pour mitema, milim, mona, oyo, koufie, belio, to perdre na famille. Ezo attaquimia. Et puis, na, Congolais, moussous, au Kabila bomi. Pas boma, armate. A bomé, belé, chebe, bazali. Et belé, o, ngana, ebi. O, ya bomi. Peut-être biso to ba rescapé hein donc là rasali boatali ba numéro boye intel sous moi la boye pour na vendre pe calmete wa o ba eta ba la nanga ba ebi nazala toujours wana ko déclarer na ba réseaux sociaux et tout na pas ozelisa ba ngonga oyo na banda ozelisa Joseph Kabila ngonga a répondre na ba acte na e a répondre na ebité soki position na e ko zala neni gauche nini soki droite soki nengeni o ezo batela ezo zongsa ni ngana ebi ke comme azali wana justice ezana mboka il faut à répondre na dossier oyo salama ekenda bwe pe vana non il faut à répondre parce que Armand Tungulu la papa ya bana ebele Armand Tungulu la responsable na famille moko Armand Tungulu la nde moko ya bandeko na kati ya libota moko boye o ba na besoin lelo soki vérité bimi na dossier oyo et ko soulager pe mitema la bango wa vanda ka na we il peut place bazali koko na ngai Cécile place azali ndenga kufa wana mama ya Mowei molimo ne je crois ekope malaki mais pas kufa ni na basusi wana. Merci beaucoup Ndeko Fabrice Ndeko Rigen poto sili ça vraiment bazo signaler biso déjà to épuisé déjà ngonga mot de la fin na yo poto kabwana. Oui Ndeko mot de la fin na ngeza kaka tozo senga na ba auteur ya mort ya Armand Tungulu noko nanga ba répondre na ba acte na bango basalaka. Soki peza na muto ya komandaka bango a ordonna na bango ke zoar ma oyo bomaye mutu wana a répondre mais le kola toyebi ke Armand Tungulu abambaki libanga na statue de la liberté à victoire te le kola toyebi ke Armand Tungulu abambaki libanga na mutuka na yote ndeko journaliste toyebi ke Armand Tungulu abambaki libanga na mutuka to na cortège ya ndeko Kabila oazaki président ya kala yango toye ko funda ndeko Kabila toye ko funda oyazalaki lokola chef ya garde républicaine à l'époque quoi wazaki lokola commandant na bango quoi tozo funda ye pe tozo funda ndeko Mende
Pourquoi Nekomende? Parce que Nekomende a annoncé na RTNC que Armand Tungulu a s'étranglé, qui a se suicidé, qui est moko na kati ya prison na oreiller na kati ya kasho na ye. Na lingi Nekomende aleka na ba a démontré ngai kasho nini ya Kongwa wa ezalaka na tête d'oreiller na kati o so ba zui prisonnier ba boage na kati batela ki oreiller na ye ala na ba condition ya bien comme ça oreiller wana jour Nekomende ko ya kusamba ba ya na oreiller wana oyo Armand Tungulu a se suicidaki nango donc toye ko funda Ndeko Lambert Mende toye ko funda Ndeko Kabila toye ko funda Ndeko Kalev parce que toye bien dans un renseignement chef de renseignement Ndeko Kalev il faut répondre Ndeko Kalev. Parce que bike bate bele bakufi na régime ya Kabila ezana ba misusu ba kombo ebanité ezana ba misusu ba kombo ebani donc pour na ko conclure elo kana ko loba yango wana soki batu bali ba contacter biso pour na raison de sécurité tokopesa ba numéro na biso awate tokopesa contact awate mutalinga kutana na biso amona Ndeko Serge Kindomba nde akozwa ba information sur ba détails nyonso ndenge esengeli pour mesure de sécurité nde tobombi ba adresse na biso voilà où ya suka na ko loba yango wana ndeko journaliste. Merci beaucoup bandeko nyonso balandi biso eza vraiment pas si pe mawa komona citoyen congolais totikala koyeba te pourquoi babomaki pourquoi bakendaki na ye donc en tout cas tozosenga na justice asala musala na yango sans plus tarder to comme vraiment na suka batu nyonso bakozala na besoin ya kosola na bandeko ya koyede bandeko yo po ba ramener bango ba koma vraiment na justice pe balonga procès na bango ba contacter Ndeko Serge Kindomba oyo aza vraiment mutu oyo azolandela dossier wana. Merci na binonion so batu bolandaki biso bolemba biso te bo continuer toujours ko soutenir biso bo s'abonner massivement à la chaîne Nabino Feza RDC to monani bongo mbala ya sima. Merci, bye bye.